Voilà, l'heure est grave, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Il y a Kanek une télévision, Toloba qui peut te zokoba koloba sur terrain. Et Zakaka, on a pour accompagner Binonion sort, comme vous le savez. Toloba, Tozaka na ba politique te, ba président ba ONG, Asbel, donc Binonion sort. Moi, ba association Amno Bandi Sika, Tozana pour nous recevoir na Bino sur terrain à travers vos activités. Bon, moni lelo, quand lelo te okuta lissu na chef coutumier, grand chef, il y a groupement Jello Binza. À se présenter déjà trop. Alors le bara mouké pour ça rappelle na ba Bino Bande ko balandi et puis toza moi ma solo to solana ye wa pied à côté les Sabino Bande ko bandi kana une télévision mai o ya zainango. Mbote chef. Mbote, la femme sage de la presse africaine, Mifi Kana, la femme sage na ebio na mona yo na canal kin ndenge be mission bino le kaka donc na yambi bino na chefferie Jello Binza. Merci. Bandeko balandi kana une télévision to le chef Libili me cardinal to be pe na combat cardinal il m'a se présenter li sumu kena bino ba bozolanda e kombo na e ami pe sa pena identité na e bref to landa biso banso. Na ko expliquer na no bana ya Afrika mobimba pona za Congo d'Antotila Afrique kombo ya cardinal ezalaka kombo na ngai te ezalaka titre honorifique nazwaka titre wana epa ya fait monza première tango na bana ko sala musala oya musique na Pointe Noire nde abatizaka ngai ke cardinal ya chant mais cardinal ezalaka titre honorifique c'est lui qui contrôle tous les 4 coins cardinaux tango famille ko vandisa nga na pouvoir ancestral nde bato bayebi ngai mfumu Libili me Nkodi Emmanuel Mikasi de la lignée Kimpe. Donc il faut qu'on différencie makambo cardinal yaki kombo bapesaki ngai ezalaki titre ezalaka kombo te titre honorifique tant na osala musala ya musique ezalaka na ngona sang mais pouvoir ezali famille nde vandisaka ngai mfumu Libili me Nkodi Mikasi Kimpe Pierre Mikasi donc descendant na ye petit-fils ya Kimpe Pierre Mikasi yeyo chef coutumier ya ville ya Kinshasa. Auparavant il y avait Kimpe Pierre Ngangwele au basolola na Belge. Donc biso nito na ba secret ya ville ya Kinshasa. Biso nito na boania ya kopesa pa ba gouverneur ya ville ya Kinshasa biso ba Libili me yango moni combattre jamais abati na lobaka ngai moko na ba ndenge lolange ya batamindele balobaka mayo fort. Babundi toyoki ndo solo ba toyoki tobiki to commencer kozali kambo bombeli biso. Qui combattit, très combattu. Mon pouvoir à solo peut abondissango. Combattu jamais abattu. Depuis 54, Bato Libanda, baka kocha désordre na pouvoir ya Jello Binza, pouvoir à Kimpe. Pouvoir à Kimpe uta na butata na ye, za patriarcal na Binza. Et kotika ko changer sous jamais depuis qu'il a vendu la yango. Depuis famille vendi sangai. Bato bachaka désordre na yebi bango. Lelo na lobaki mingi na kotanga bakomba batute mais mission prochaine. Na kobenga bino na cité officier boy administrateur boy na bombi bino omone na bombi bino ngai na respectera moto na banga moto te soki bosungi fachite na ko dénoncer bino bozo cha ba désordre na ville ya Kinshasa pona ko cha gouverneur na kati ba désordre bozo cha désordre na kati ya Congo surtout bino ba officier bomona ka batso moto boni moto aza faible boye boboto la mapangu na ye zela na tokata basango ina ngopela bombe biso poto moni mbala moko bandi mission na ba attaque wana ba attaque mawantu ko attaquer bato otanga bango sango ni nango penza ya makaso bombe biso pour l'état mboka na biso miso ba osala musala te soko tali na loi statut ya ba chef coutumier oyo ba chef de l'état basala na loi 0015 chef coutumier azalaka désigné par la famille régnante. Mais boni bino yo na Jello Binza balinka ba désordre. Famille vandisi mokonzi. Oyo famille poni. Alors bino bakomi ko fabriquer ba chef coutumier ya Kingungi, ya Boudin, ya mwana mapa, ya mwana ya maki te. Sikoyo moto bozo bundisa. Bokomo luka tibo boma yebo éliminer. Moi j'ai 13 enfants. Attention. Tata mokeli ayebi valeur na ngai tango atinda kinga na mokeli boanya na sagesse na intelligence apesa kinga ipona kamba libota nanga mais bino bokomo créer ba chef coutumier na bina mike na beti ba mbango na commission na ba créer pour basala nini kasi oye bakate ke guerre na Afrique prophète occidentaux munde ba missionnaire tango bayaka ba ko sa biso ba africain po bayiba biso ba minérite mais sikoyo ba autorité mboka oyo bayande pona mapango te bayela musala l'état te
ba mama na ba géomètre ministre Molendo tia ye wana fois à la ekenge omoni ba conservateur ba CDC ba comptancier faut vraiment bazonga ba aider l'état bazo sala ba biloko moko ya malamu te omona conservateur ya Gombe a signé ba numéro na Ngaliema eza malamu te za ba désordre naza nango na preuve nango comment muto ko sala numéro cadastral mais conservateur moko boye azala même na Ngaliema te azana Gombe mama omoni mboka na biso omoni bwania intelligence pe sagesse ezana ba politiciens na sagesse bazali bazana intelligence bazali et sengene biso na bino presse boza quatrième pouvoir ko dénoncer mabe o eza ko sala na population moninga moso akoma ko sala ni na moni moninga lokwa za faible ya za fort abete ba vitesse pour ça na relation na affaires foncières tu vois siko biso ba mfumu ole ba collaborer na biso ponga moko na za premier titre nga nazali mama na titre ndenge nazali boy signature na ngai eleki ya conservateur to sola bien signature na ngai eleki ya chef du quartier wana selon yo to ndenge penze ezali po ba konti ba autorité ba olanda biso na lobi boy to sola bien tango belge yaka akutana na ba koko na biso chef de l'état zali makambo kaka oyo ba missionnaire ba yeba créer ba chef de l'état président de la république ezala oui tango ba président de la république azo gérer nation kaka bino bato liboso bokoma ko manquer au président ozo tonga président na coin président zo gérer bato ebele gouverneur pe azo gérer province biso ba mfumu tozana ba communauté na biso tozo gérer tu vois tozana ba respect na bango parce que l'administration c'est bango et puis biso ba kolo ville à Kinshasa na province na biso tozo chance ya kozwa siège administratif eza na province na biso mais lelo boni bango baya omoni chef de l'état zalo ko la tata moko talinga ndako na ekufanzala tata moko ta kolinga bana na ibalela mais eza ba entourage na bango bazo sala ba chef de l'état malamu te yo za population ya chef de l'état tango yo leli et pas tata mokeli oza na likolo akela pe chef de l'état si tata mokeli pe aza na ndenge chef de l'état sambela la prière na kuta na pe na kolela ta population ezo lela chef de l'état tala bien ba bureau na yo wana ya se bazo sala population malamu te omoni ba population oyo bazo souffrir na ba coin muso mona zo zanga 2000 francs pa melatina bana nde bango bato ba ko botola mapango entre balu na balu balia na raté soki le pango wana pe officier moko makasa za wana okota te mais soki le pango pesa ki yango mbuta sacré ayo ko mona la sacré po bi ke sacré ko ko zo $500 te $1000 pesa na parquet général te tu vois ba biloko to za ko dénoncer biso zali wana comme bino bazali presse pona ko dénoncer to ye ba pe kasi likambo ngo na nozo kena biso kaka likolo zo beta biso bozo bisa biso mais c'est bon bien te ba c'est quoi au fait les problèmes où ils ont opposé yo oza problème nini likambo nini problème na biso za ko tu ya kolela iso te to koma mingi to koma trop na bestance nyonso to informa bango ba désordre za na Jello Binza ba désordre za na Jello Binza ndenge nini bato bazana mokonzi ya mboka batali ke na mbinza mabele za chere za mabele na bisa mbinza siko ba koma ko créer ba chef coutumier na bango ya boudin ba créer ba chef coutumier na bango ya koteka wangila ba créer ba chef coutumier na bana makasu pona nini yo mutu bachaki na famille okibimisaka mbongo etikaka na parquet obimisaka mbongo etikaka na bestance non on a marre to lembi Congo eza ya mutu nyonso tata mokeli akela mutu nyonso apesa mutu nyonso pema mutu tu na droit ya ko vivre na mboka na ye mutu tu chef coutumier na Katanga fois à la libre chef coutumier na Bandundu fois à la libre chef coutumier na Mbentseke ndenge ndeko na ngai giki nzonza za wana fois à la libre chef coutumier na Kimbantseke fois à la libre bongo ya Jello Binza ko la libre te koma banda famille vandisanga na 2019 ba comment créer lenga ba désordre après ba créer désordre moko commission d'arbitrage gouverneur a signé arrêté oui na boité parce que gouverneur azali administrateur azali mokonzi na administration azako gérer tika to kende to keisi ko samba ah nzambe nanga mawa yango na ko senga na service à renseignement ANR bozala vraiment éveillé botinda bato na bino ba commission wana batala makambo ezoleka soki ba pesi ba kontina bango information tenga na ko dénoncer na télévision na beti bango fimbu na fini bango bato bayela kinga wana depuis quand bo bani déjà ko samba une année passée to uti ko kena commune Ngaliema wa bazo ba première PV to sambelaki batanga yango ndenge na fina ki bango net garçon babimisa ki wana liaka kwanga 300 na poso 200 na ngakutanga communauté pona ofula ya ebida mo communauté tatana ya muntando na fini azana espace te mwana nanga uta poto Jean Pierre ah
c'est malheureux pour un renseignement. Moi na wana nga kuti natikala komona ete na vie na nga nakenda komona ka jour wana nini. Bourgmestre ngale mamda sinela ka ye document. Bourgmestre wana Dieu merci. Administrateur basala ka bongo te. Imanda kosio. Garçon wana mongo imanda. A kosio bourgmestre. Yo nangai tozalaki na jour na salaki cérémonie na station ya IPN o ba pesaki famille maputa ba makayabu. Yo nanga tozalaka mokolo bokonzi mboka yaka ko cha première pierre na régie des eaux na suka ya mir na zalaka na yo bourgmestre na 2019. Mais comment yo signé confirmation ya motu na 2020 motu ngwa yikishasa na 2021. Est-ce que au mona pe bourgmestre po o luka o yo kaepe? Non na kendaka na bureau bourgmestre mais azalaki na kobanga. Abanga kinga makasi. Wana yo mtolobi? Te. Oh, abanga kinga. Nga na papa na yiti na mboko. Asa administrateur mais c'est bon bien pas gérer commune. Mais les kambouté mais abanga kinga yi. Abanga kinga po alobaki na nga vérité. Te o chef na sinaki na ngai confirmation te. Mais na ko mona ngo mikandango. Vous comprendre? Na tika ki onti na parti na bango IDPS. Na baki bacha kimia. Même papa Tshisekedi ezaki muta désordre te. Comment yo koti na parti IDPS o lo sunga président Félix yo ko mocha ba désordre. A signé confirmation a wanga ne pas nanga a signé te. Tu vois, mais na zui document ngo, preuve na koti yango na parquet, na koti kango pe na parti na bango ya IDPS na tika ki document yango. Eza malamu te, ce n'est pas que le président na biso de République aza na IDPS, yo bourgmestre ya IDPS, yo sala makambo, yo sa likola mibeko te. Même chef de l'état aza likola mibeko te, obiti mo kato sa mibeko. Alors comment boni bourgmestre ba zuyo ba chene sika wana batela musala na yote. Mboka wo za mboka na biso. Komi na Ngalema wana koko na pesa ki Belge zalaki hôpital, place wana. Même Mobutu atonga place wana te, même Kabila atonga place wana te. Mais président Félix a tongi place wana te ezali koko nanga na pesa ki belge ordre atonga wana biso grand pouvoir Kimpe Pierre. Alors bourgmestre ça sali ba désordre mwana nanga wana azarali na poto asali 47 ans na poto nationalité na français ba koti mutu na Congo awa akoti nzela maloko sans pièce d'identité passeport na français azwa yango bomba atambola na Kinshasa ba bomba isoki wapi aloba bimisela ngai na commission na écraser bango nyonso. Alors maintenant nga na kosenga na gouverneur ya ville commission et comme il est Koukouma. Li Koukouma est ni commission comme il Koukouma. Kasi bozo samba, bozana c'est en cours non? Pardon maman, on est des humains. Biso za esclave na bangote, ko nyoko la biso boya boy. To yako samba na monga fula. To yebi ke lundi to ke monga fula. Ote, to changer, to ke na ville, na ministère affaires coutumières. No biso be to ki magate, biso wana. To koma wana boy, vice-président yete, président yete, ce qui na bango albi na biso boya, to vandi. Après ba distraire biso wana oh ba président ba yete ba vice président ba yete maman vraiment Kimpe Pierre koko nga na remplacer na pouvoir azaki mutama sécurité bilili wana oyo bozalaki na ville ezali ba imboka pe batala ngona no oyebi biso pouvoir nga na succéder za ya munene ezali vraiment pasi ko déplacer pouvoir à Kimpe déplacer ye wana eloko esalamité esalaka pasi que président belaki yango to sengi président ngana a rétablir santé na bien asisa likambo yango na sengi na l'état ya Congo na service à renseignement avant na samba turo pona samba ba PV na ngawa ne komaka kayaka bandela signé loba bo na mona ngo clarté soit batindi la biso siko batu ya renseignement ba vanda wana to bandela ko samba poko samba liboso samba ki na beta ki bango na fina ki bango mais na moni ba PV yango ekomi li Koukouma siko nga na sengi na ba autorité na sengi na gouverneur de la ville Gentilimba Kangobila naza papa na yo chef coutumier ozali yaya nanga na respectera yo mingi na kolinga jamais mokolo monga nazala na guerre na batu ya l'état ekotika la kosala makate parce que sans l'état biso tozaka peuple moko ya kobunga siko l'état sengaki azala po a diriger biso mais soki l'état oli a diriger biso akomocha désordre malamu te Gentilimba Kangobila bolobaki commission d'arbitrage ngana ko boya maloba na yote ozali gouverneur ya ville ozali papa na biso na ville ya Kinshasa tango signaki commission mais faut veiller sur yangote bino ba kondi faut bolandaka pe makambo ndenge zo leka na kwa ezate bozalaka trop prix botindaka batu na bino toza ba commerçant te ba ko exploiter biso te to apela ba mboko ko pesa batu te to ba mboko ko salaka ba dépenses bimisaka ba famille le pouvoir coutumière ba pesa ngo par la famille régnante nde pesi moto azala chef coutumier pouvoir coutumière et lorotaka ba mama ndunda na nzela te bana nguba na nzela te ememi batu te et puis turo commission botu na ba carte d'identité ba yo za na famille Kimpe kota oza na famille nini
o famille ya kasongolunda te yo kokota te oza na famille nini o famille boite bokomi ko sala malamu. Mais selon ba information recueillie otoyo kinde balobaka ba rumeur on a tozo confirmé te chers téléspectateurs tozo tuna kaka c'est une famille non famille na nani mwana utaki potonde aza mwana na ngai mwana ya na nga po mwana goza mokonzi ya papa jamais oyo bourgmestre asinelaka confirmation moni ba erreur grave bakosaki bourgmestre ke toza bandeko mais oui mwana ya na nga ko benga ngai papa pouvoir eutaka na famille biso batata na tosilité tu vois akozala na ye mokolo na âge ya botaka na ya 20 mais awa na Kinshasa ayebeta histoire moko ya kwa ya mboka te azali français nationalité français au sana compagnie à Renault na poto yepe na matanga ya yamda lobaki papa libili mende papa tikila biso maloba kaka yé lokoso akolia tu vois baumbu na ngina changer idéologie zaka mabele te tolingi bana misuba ke no sala misala na ba compagnie po balongola makanisa mabe tu vois que bateka ki mabele yango zokotsa kindoki alors oyo mususu mwana mususu wana papa na ye mangoli azalaki mwana ya na ngai adoptif donc ye akobenga nga lokola koko mais papa na ye biso mto botaka ite to bokola kande papa na ye donc alongola idée ya pouvoir oyo mais Jean-Pierre nde azali mwana ya na nga Kimpengano Gabriel oyo nga na remplacer awoza na chefferie ya oyo moni oyo Kimpengano Gabriel donc ya oyo nga na remplacer na pouvoir mwana na ye wana Jean-Pierre azali un monsieur romona epé boye makolo fatigué moke alembi po asali musala mingi akumba mituka na poto banda kuta kenda poto na âge soit kenda Brazza na âge à 7 ans na kenda poto na yebi ekutute na ko mone kaka awa tangu l'état Congo commissaire chef coutumier akomosombise mikanda na bakwen bon oyo mususu wana liaka kwanga 300 na poso ya 200 yaza ya famille na bisote awa ki matriaka na mbinze zalaka te azonga na kimwenza soit vice président Martin Lusala lokelenda mabela pesa yiki chef coutumier kuna po bazana relation ya bien na Martin Lusala apesa ndama mabele kuna bayela biso masolo ya matriaka te na mbinza omoni biso soki l'état avait été na makambo ya commission kama na kasampo boyoka ki wana kuna bokozonga na Kinshasa yumbio boyoka ki kuna seka gentil na utaki bokozonga na Kinshasa po ekomi tezo banga batu te hein vraiment ce qui me konzamboka ye moko ayoki makambo yo hein ce qui même service de renseignement AG ko kitatina batu na ba AP po bazo bombela bango vérité hein vraiment bako tungisa batu boité biso zali toute la famille nde fani senga na bokonzi mais boni ba bureau et mike wana même na hôtel de ville ba ibi makambo bien mutabande ko traiter makambo ezaki directeur Kabulo o ba uté ko longola na service de renseignement dossier linga sili sango allez batu bazana ba bureau wana ba koti ba désordre non ngai na banga moto te na respecter moto tu vois maman ko banga na ko respecter c'est deux choses différentes ceux qui zo banga moto mboke ko tambola malamu te biso sali wana pona ko informer mokonzi ya mboka lokola presse a 4e pouvoir mokonzi ya mboka landela bien batu zo sala na bango ba premier batu va créer ba désordre il y a même des officiers géomètres na kotanga ba kombo na bango na prochaine émission ceux qui ba bimi sima ya batu wana te tu vois il y a un monsieur wana na bien l'air kwanga 300 na poso ya 200 monsieur moko moko la vini loba ko tanga kombo te motangi na fula ye azana sans kutu te so fula ye po aza chef coutumier chef coutumier wa ba koti siko na folio albake na affaire foncière ba ke coopérer na batu bazana affaire foncière yo luka po mona ye po aza papa akubwa yamba leki na ye bijou sakombi akalaka nga lingaka te na mona molendo combien de fois nga na ke na affaire foncière na bengi molendo na bengi bijou na mona yaya na yo o nga na kinkola akosa nga ka ndengo na po yepe bijou azana mama moko bona ko tanga kombo na bango na prochaine émission mama na azolinga ko spoiler mabele na biso na cercle pic na bijou sakombi azana kati wana non trop c'est trop to lembi pona nini lokola biso na famille tozana ministre te biso na famille tozana ba général te tozana ba chef du quartier te lokola bino boza ba fort bo matela biso ba faible non eko ya ministre Molendo pour votre information leki na yo bijou combien de fois na bengi amoni sangayo alingite mabele na nga ya maya zelo akobenga nga ba partenaire ba kitiku na nga mokolo mabele na yebaka te mama musu akeko luka susu arrêter na kotanga kombone na prochaine émission attention mama tonyo kwami mama biso kasala ka biso ke luka moto sunga biso azala partenaire à la balukeli bino isa mala mote poni ko sala baninga boy donc ngai na koza l'ennemi ya l'état te même bato na tangi na zanga après kotanga ba kombo na bango même ba officier musu bazo tungisa ngai batungisa nga ba enlever ngai mais prochaine émission ce qui va changer te ce qui va bimi na sima bato mabete na kotanga bango po mokonzi mboka pe ayeba boye parce que c'est lui-même magistrat suprême na jelo binza esengi ye mokonde azwa décision pour na kata likambo
gouverneur de la ville ozaki no prêt okata likambo yo mais na niveau ekomi ba aventure ekomi mingi on a perdu de l'argent on a perdu des fortunes na biso pona kobima na famille mobimba ko kende o ba kokata makambo ngo lundi to ya boyo te ba changer place ba changer biso adresse ba longo na CNPP to komi na ngalié ba to komi na mama yemo ekomi ba aventure un pouvoir coutumier bo sakana na ngo bongo mama yemo na gouvernement provincial mama nga nazali chef coutumier nazali chef boudin pardon nazali chef ndunda te chef wangila te nazali chef au famille chaki ngai pona bon présentement te ba penano bien que le boza chef ndunda te wangila te bon présentement na rotala nyonso ezoleka na kata groupement na bino c'est que bozo maloko la 3 chefs coutumiers te ba changa na famille groupement ngona na Jelo Binza oyo kimpepe ratika ezalaki na groupe abatumoko na série Mobutu bazaki ba chef coutumier ya MPR basalaka baya babungisa biso groupement na biso donc basalaka biloko moko bo mais c'est le premier groupement ce qui l'état linga zo lipamboli cimetière wana ya Delvaux mona ya Jelo Binza na komo kota même na cimetière na mona ba magicien bazo sala ba cérémonie na kati na mona ba photo ba batiki na kati ya cimetière non maman to sonyo bitumbe belé maman okende bitumba bo bitumba mse botami biso zali premier groupement où ezalaki na ville ya Kinshasa c'est groupement na biso Jelo Binza omoni nga bitumba nanga na bandeko nanga musu ba chef coutumier ba village meke ba yinaranga na sa motema ba mona ke oyo libilime donc bazo bundisanga ba section na mino mena au fond du cœur te mais na redénoncer ba chef coutumier musu wana na ba prochaine émission donc bituma nazo bunda amona ke libilime milliardaire à conflit moni ba mboka nyonso ti ba ma campagne ba mboka na biso hein toi milliardaire siko bandeko wana ba otala ke ya koteka 1 hectare ngana koteka ka terrain moko don na leki na ba valeur ba ko sepelanga te et puis ba moni ke libili men code 62 paires de Weston libili men code azana ba wana mamba wala ta sio kotina kati mama bazo bundisanga na bato osekana na bango na kotanga ba kombo na mona prochaine émission mais bandeko ngaza makamona binote munda mutu azana mboka na ye mutu na mutu za chef coutumier na juridiction na ye qui peut makama mboka na yo tozalaka malamu topesa na kambote prochaine émission na kotanga ba kombo na bino nyonso bozo sala malamu te soki mndeko na bino azala bitumba olebo ya bo contribuer bo sungaye ngape na ya kosuka ka bino présence tanga ya na makambo na bino mais bino bozo bundisanga sena se je sais na yebi nyonso mais prochaine émission na kobenga pe bino kaka na kotanga moni songolo moni x ba yebinga et puis ngana banga ka bango te na respecter ka bango tu vois et puis topesa na ba respect topesa na ka bandeko to bandeko yoza muumbu ya kwembo kipembo kana yo nototanga koma Martin Lusalati yazali chef coutumier na groupement ya Kimwenza alors ngana biko tuke lokola bandeko wana bazo kotsa kombo wa uta kota Kimwenza alukila bangata kwembo ko bakeno zala ta ba chef coutumier kuna awa na Jelo Binza bazana place te biso famille loko so bolingo ravir biso loko yo fo bo ma famille nyonso ekufa so famille se kufi nde bozui yango lokola bino commission ba bino bokomo ko tcha bato ba chef coutumier nde bozui pouvoir wana ko tcha bato l'état tchaka moto chef coutumier mokolo moko te même chef de l'état yebi même gouverneur yebi le chef coutumier ça donne dans la famille régnante nde ko vanda et désigner mon konzi na famille ngasi ba désigner nga na 2019 na vandi 2019 nga na bourgmestre bien 2020 bourgmestre a bandi ba mame a créé moto na poto moto akoti sans identité bon so yaki na minduki akoti ya kobundisha chef de l'état omoni ke renseignement ça là ke lo côté place wana sans blague nazo informer mais AG ya ANR Sekazali en tout cas service à renseignement na kenda na hôtel de ville biso bokanga moto ya na identité bakanga ete balia ne mbongo na ye bon so yaka ba mala minduki omoni ke bino pe boza la base ya insécurité chef de l'état alors biloko bozo luka kama na ka sample merci lokola bino l'état bokomo ko négliger ba chef coutumier mais awa na mbinza mukolo moko te boko manipuler biso mukolo moko te boko créer ba chef coutumier bino makaya bozo créer wana et puis prochaine émission na kotanga ba kombo na bino bo sala insécurité bino pe na ANR kuna na kotanga ba kombo na bino ba oyo ba favorisaki muta uti braza koti sans document sans identité ngana za prena samba na bino na mutu wana parce que ça insécurité au bokotsaki na Congo vraiment eza bien pona mokonzi ya mboka yo mona wapi mutazakane na poto akiti na braza na mboka ba mama na ye akati na maloko na boatu butu akomi ko vivre pe na Kinshasa wa ayako bondisa bokonzi oyo ngana kunda papa na ye papa na yakufa leki ne kuta uta leki na ye butu ko somba Pierre Tombal na nini na cimetière Kitambo pona ko chia papa na ye mais aya ata symbole a pambo na cimetière aya tata la cimetière ka kengedi la libanda girafe kengedi la pona na Vatican tu vois alors babiloko mususu oyo yo faut informer l'état batu na osamba na bango
chef coutumier oyo bourgmestre a créé aza chef coutumier oyo azali rebelle akoti na Kinshasa awawa na norme te aye na pièce d'identité a passeport na azali français bobenga nga nde bo message so ba mandat mene bo tindela nga po bobenga ye to vanda po bo message ka bo mandat mene o enlèvement tu vois nga ba salinga ba enlèvement lelo liso na mona ka susuté est-ce que mokonzi mboka yebi yango presse à 4 pouvoir bon dénoncer biloko yo service à renseignement ville ndazali censé ya kokanga garçon wana yo kobondisa pouvoir coutumier rawa soka yaki na minduki ya wangana yo to yebite akoti nzela maluku butu akomi na Kinshasa maître avocat moko bombiye kuna na côté ya bamoyo ekolo bamoyo avocat zaki avocat na biso akoma na épée rebelle abaluki la biso minduki a créé siko mwana ya na ngana poto bongo soka yaki na minduki bourgmestre sineleye mbala moko omoni ke batuka ba osala la mokonzi mboka nde balinga mokonzi mboka te to comme koko mapenda na suka moi le basuka pona ba autorité to moni ke lobi na opesi ba message mais na moi beaucoup CP pona ko ba koluka kimia pe dans la famille na sengi boye na lobi boye chef coutumier o mosusu ba créé na magistrat mo SPG mo ka sala ka réquisition na parquet général ba yo kunda papa na réquisition chef coutumier akunda ke na réquisition te magistrat mo awutaki bandondo azali camarade ya avocat moko azalaki ya mbenza nde basala fusion na magistrat wana prochaine émission na kotanga koma magistrat wana nde basangani abimisi mwana moko chef coutumier musu mutasali ye bourgmestre asali chef coutumier oya kotaki awuti étranger soki awutaki pe na minduki ayaki na minduki awawa yango nazo ko informer AG ya service à renseignement azali informer AP ozala informé to bandi obunda makambo kala depuis 2021 chef coutumier wana yeki nzela maluku soki boko telemisa na bango na commission nazali premier ba tcha ba identité na bango na mesa na lingi sikoyo même bino ba président ya commission boza bande ko nga ba chef coutumier na ko manquer bino ta mokolo moko te je crois boyebi ki chef coutumier bino boza nango ba chef de groupement na yebi to soki l'état mda ko vendre sabino c'est famille de vendre sakabino a vraiment boti ko sala makambo bokuta moninga vanda na yebo lingi bo peseka ka pasi ya bana ko ya ko samba ko ya perdre bambongo na ko ya lisusu commission te soki bolingi na ya commission bozwa identité ya batu wana biso tuto tcha ba passeport na biso na mesa botala qui est congolais qui n'est pas congolais a ezali kambo des pères et des mères n'est-ce pas alors c'est d'ailleurs ko samba jamais na moto azali français passeport caché à bomba yango commission d'arbitrage gouverneur azoki likanisa bien na boyaki yango te na qualité na ngai ya Kimpe Pierre mais na niaki ba idée gouverneur te na yaki ko samba mais na moni komi ba théâtre lelo lobby to longwe monga fula brusquement subitement toke na ville na ye na ville pe boyete ndenge boyaki pe te ndenga pe na koyate commission na bino na koyate nga na chef coutumier famille changai soki leto ko pesa nga mukanda malamu soki ko pesa nga be mukanda te boko pesa nga ba rebelle bokoti na nzela ya maloko wana bino na chef de l'état boko yebana nga na za soko basé même parquet na kene soko samba te ah on a perdu beaucoup d'argent là bas parquet kendelelo donc chef coutumier za rappel à jugement te chef coutumier za la famille alors bino pele lo soki ba ponaki bino bozala wana ba magistrat c'est par rapport nzamba yebaki bokozala wana par rapport à mayele na bino botangaki par rapport à bwana na bino ba che bino po sunga mokonzi ya mboka soki to komi na makambo ba cash ya kosalaka ba chef coutumier malamu te na kei na commission d'arbitrage ya onde kataka makambo na biso ba chef coutumier na zui solution te commission lelo lobby ngai na kokende mokolo moko kosomba pouvoir na ngate na somba satans nazali chef coutumier eli na famille oya Monique alinga sala chef coutumier na ye ngai nazali mwana ya Félix Tshisekedi Chilombo pour papa na biso ya nation ye wana siko nga makambo na ngatu na confiance nga pa chef de l'état c'est bon batu oyo bazo lukaka ba chef de l'état ka bino batu azui boza nzinga na ye j'ai compris mais boko kaye pété po azali muumbu babota na ville ya Kinshasa mama so bota mi na Paris babengo parisien alors président na biso lelo azali moi na ville ya Kinshasa faut résoudre makambo na biso soki mwana liete na tonga melitite alandaka papa asombelanga mikate n'est-ce pas ngapela la ni président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo tala makambo ya commission telemisa renseignement na yo ekota likambo yo depuis 2019 bandi ko sala nga ba désordre babengi muto azaka na poto akoti nzela maluku awa na kiso toyebi na biso yete nzoka mwana ya na biso comprendre to suki wana pona lelo toyebi ke mbala sima okofunga malisusu na lobi mbala sima na kotanga ba kombo ya ba officier o babundisaka ngai
mbala ya sima na kotanga kombo ya bato ya leta babundisaka ngai nga nazali chef coutumier ya leta te nazali chef coutumier famille de Tchengai ngai souci na ngai presse ali 4e pouvoir po mokonzi ya mboka ayoka yango service à renseignement bakotisaki mutu na nzela maloko ayaki sa identité eyokani déjà. Voilà, nous sommes là pour faire notre travail. Toyaki apoto yokaye bande ko balanti pe autorité ya mboka boyoki biso ozana pona komema ba information to komisa liboso na bino pe bozwa ba solution. Voilà, nous sommes arrivés na suka ya émission na bino sur terrain pona mokolo ya lelo alobike prochainement otanga ba kombo ekoza malamu soki solution ekozoma pona ko éviter likambo oyo ya pasi na ngambu ya groupement Djelobinza. Matondo mingi na bino baso bolinga kana avec une télévision boko bakwanda manaka ya la télé vérité. Merci.